patron na biso le king aza choqué il y a un moment a posté pour il a que azo compatir pe na kati ya famille ya doza to moko na ba danseuse jeune frère wana aza mwana kasavubu tant biso to beta de ba ndule baza ba petit na biso photo contacter le wa danseuse pour ba bine pe mukeka bo pe sa jeune frère conseil a komi munene makasi bassin komi munene il faut dîner faut ma fanda pour comme pe bassin na ki nazala na bassin mais j'ai compris dans comprendre insulter na moni jeune frère a komi bassin bo ah oh c'est qui a komi moi hein A B et moi genre to betina koto yimo asene lo te na concert parce que yinde suko na hôtel asko bassin ndé komi suko leo to suka ba kizara mingi makamana côté na bino kasi on a ebisoti batu basala ba campagne na nyonso esa bango ka batu wana banana ya on a ebisoti bassin na komi munene suko allez-y comprendre moi si mutaka na bassin to mobile mutakomi na bassin bon comme le roi bassin mapa ya ipak mabe afandi asala ta vocal moi ata i yelo ke suka na balance sous un mouvement moyo binela kali de wa danseuse et puis danseuse a mukolo lisusu le combat fallait les saraye et puis sur atiki combat fallait chambre wana futa na poto a futa musote bombongo ebimela na combat fallait tanga yala tanga kombo sala kaka examen de conscience a sala ba émission et tout atika combat fallait tu vas voir alors l'on place à dans la chambre il va galérer ngana patron na evali nani asa irresponsable irresponsable vraiment boya sala ba émission au tenant ba propos nengwana et pas grand frère na yo c'est pas bien fala za grand frère c'est le oh araya nga mona bandala mona bandalungwa je te confirme aujourd'hui na bato ko la biso ngai Emani na Serge o bobengaka c'est le biso mibale wana baleki ya fali likona okutu fali akozwa ye pe bwa combien de fanda wana abando gérer azo ba problème de nyo sur le wande ba Marco 6 ba ko demande papa moi je fais ça yé pa yi papa ya Serge Serge yo lobini ya ngana ni boye pour dans le sens ni dans le calme il fallait obokola aroba no bokola ne c'est le oh fallait gérer kitoko pour dans le sens ni. Voilà, Vincent Chiluizi, naza liboso ya parcelle au bomoni na telemi, toza bongo na veni Mokonzo 51 na commune ya Ngalema, plus précisément na quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga Brikine. Soko outi magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si yo comme si qu'on a zali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc, si vous avez un magasin, vous avez une voiture, vous avez un polele, vous avez et si vous avez moins de 15 minutes. Vous avez devant parcelle Oyo. La ligne d'abord, avant de la parcelle, tout l'exabino, détail important. Détail important, ils allaient bomoni balabala Oyo. Ils allaient balabala Oyo, bomoni na makadam. Soko mati likolo boye. Pour la grande route, il y a tourisme et lobby. Tourisme, les outil na magasin. Donc, soro bimi boye na makolo, c'est moins de 3 minutes pour mon macadam, il y a grande route. Donc, nzela eza soro ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ebandi awa et suki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solola toza na 2 maisons awa na C toza bongo na ndako eza 2 chambres salon cuisine magasin et chambre moko babenga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres salon cuisine salle de bain et puis 2 salles de bain comme on a dit chambre ya ba parents dans la salle de bain on peut mususu eza na salle de bain na couloir awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka et puis
to baluki na sima awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami voilà donc eza douche na toilette peut-être toza na bana misala peut-être toza na ba visiteur oyo bakokota na ba douche na yote ya bato libanda pe ezali eza commun eza pona les deux locataires et puis na sima awa totiki yango na sima awa oza na espace mosusu libre eza awa okoki mpe organiser moi anniversaire na yo okoki mpe organiser moi temps na yo peut-être olingi osala lecture na yo oza mposa esika moko ya kimia okoki ofanda no mpe awa e oyo ntango nalobaki lisolo ya douche ya bato ya se oyo eza ndeyeur ya oyo ya baparent dari pusana s'il vous plaît ezali bongo awa eza bongo awa awa ezali donc moto na kati ya ndako ya se bakobima ti awa na nsima awa voilà et puis awa ezali dépôt c'est-à-dire que kosomba babiloko na yo basaka makala na yo bamatuka babiloko tout ce qui omongi ekokota na ndako te ekokota awa eza mpona locataire oyo aza na premier niveau mais oyo ya moto ya locataire oyo ya nini dépôt ya moto ya se eza bongo soko baluki boye donc voilà un peu lopango oyo naye kobetela bino lisolo dari tozonga liboso mpo tosolola yango bien tozonga liboso naza na détail moko très important na ngi nalakisa bino très important courant ezali mai ezali courant ezali mai ezali donc toza ata na souci moko te awa et puis au-delà ya mai ya régie des eaux toza na mai ya source awa bomoni eza mai ya source donc oza na mposa kuta osala forage te parce que oza déjà na mai no ya source oyo eza mai moko vraiment kitoko bandeko na nga naye kobeta bino lisolo ya lopango oyo bino bato boza partout ozotala nga lopango oyo avec tout ce que je viens de vous montrer bozomona ke tout esi etongami donc oyembala moko osombi yango okuti déjà basi basaleli yo nyonso soki okotia balocataire kaka yo soki mpe okosala yango airbnb kaka yo soki okosala yango airbnb yo mpe kaka soki mpe oyo moko oya kovanda yo kaka mais l'avantage eza ke c'est déjà construit c'est propre dari liaka boye mpe nalakisa bango baplace nyonso awa namoni mpe balocataire baza bazosala mwa bamatembele na bango donc bazosala matembele na bango donc tout eza déjà construit donc voilà la parcelle revient na mbongo moko ya bien mais pour yeba mbongo yango il faut benganga na numéro oyo moni dimi na c'est à écran benganga Vincent je suis le contact direct pour na osomba lopango oyo na prix moko ya malamu je précise toza na commune ya Ngalema na quartier Brikine non loin il y a magasin sur la grande route il y a tourisme sur au côté au ça la même pas 3 minutes donc mutuka tout erokota il y a C il y a likolo jeep tout erokota moto vélo erokota et puis eza na bandako tout presque koto il y a bien courant eza ma eza donc et puis un aspect encore très important dans ngana pe sabino eza que eza lopango ya famille te pour ma part en famille des photos en ba to bangela rango non faut ya signé hôtel ka boko signé non o eza lopango ya mutu moko ça veut dire que vous allez traiter ozo sombango directement pas ya mutu ye moko donc tu lui verses son argent lui il reçoit et puis vous remet tous les documents enregistrement maramu tout eza vraiment correct oui que soit Vincent na koti likambuse que na 8 ans nga olandela donc voilà lopango to yoko lakisa bino yango yo bobenga Vincent pour d'autres détails et puis pour la prix les a pris mora bien au CP là merci la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance les informations partout dans le monde la voix du peuple toujours actualité na actualité la voix du une fois de plus toza na esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ya ba télévision no partout dans le monde pour otala émission na bino de news de stars ou to betela rabino masolo ya ba célébrité na bino na ba différents domaines et lelo toza
tozongi lisusu na ngambo ya F victime esika po bazali ko bongisa milulu ebele na niveau ya Europe, na niveau ya Amérique et puis na niveau ya Afrique. Bazobana milulu à partir déjà ya mois octobre oyo milulu ezobanda ti na mois ya décembre esika bawa kosukisa makambo na bango nyonso na Côte d'Ivoire na sala monene barobeta. L'actualité est tellement belle na ngambo na bango, c'est pourquoi tu préférais lelo to bengi la bino moko ya bango ya zali ko beta musique pemeni ya musicien to bengi Fally Ipupa na kombo ya Emani Macron. Emani, bonsoir et bienvenue na émission na biso ya Mokola lelo. Bonsoir Vincent Tuilizi. Et c'est on va yambayo ko liboso ko tourna koyeba boni santé boni ba bien santé ba souvent mo fâché là mais ngana tunora boni santé boni ba muto en général. Non, en tout cas santé ça va, en tout cas ne ba mona biso na profiter na émission na yo. Na pesa ba bonsoir na batu nyonso ba ozala na soir ou na journée bonjour. Emani Macron na bango yeyo donc santé c'est bon ndeka ba mona biso. To bandi émission na biso na sango ya mawa. Ouais. Totu obungisa ndeko na biso moko ya mwasi na komba Alexandre oya kendaki na Canada pona kotanga ba retrouver akufi pona yo message ni ngopesa na wetali gouvernement na biso na wetali makamne ngosala manenge akufi babukuti babwaki na mai. Bon, nazama teke na betela on c'était sope na banenge ni mais kamba pasi izala ma photo kabula pasi. Donc, qu'au père de jeunes filles bongo, azano na ba azan Mikole Belé où il fallait à ça là, mais quand de tout l'homme propose, Dieu dispose. Désolé, à Tiki Bisso. Donc, pas tout qui aura beaucoup de mais en tout cas, il y a des compatriotes pour l'Inga quand même, mais au moins gouvernement du Canada va l'andi la makambo. Oui, normalement. On va découvrir le gouvernement du Canada, ça la ba quête na bango. J'espère que na ba quête au ba osala ba détecter bateau ba sali loko ana parce que ba libana mboka ba caméra za partout partout ata le loso télémique côté mo boye bato ba menacer yo na lié au bato ba okuta place ba menacer yo tant la police yaka bato baza ba expert ya mambo wana ya détecter batala na ba caméra ya balabala. Bah, on retrouve dans bango bateau ba menacé. Donc moi j'espère que gouvernement du Canada va l'andi lango vraiment pour ça la bien parce que congolaise na biso et basunga biso vraiment to yeba nani asali nengwana peu importe un problème mais bako bo maman na batu ndengwana te mwana ke pona kotanga ke pona osala kindumba te famille na ebundi pour moi fille ni ki ya maman na ye maman le buta boaka baboya papa wanga na bazemi na ye abundi ye mo pona mwana ya bokola ye. Non, tant que parent, tant que grand frère. Donc, pour nous, ils ont passé. Donc, bande qu'on a biso au Canada, en tout cas, bachama, makam na bango so na quatre en place. Donc, pour pouvoir détecter, bah, nani ou basali la fille na biso ndengo. Et tout le monde peut Fally Ipupa. Dans les rares des cas, fallait avoir un peu trop réservé, mais tout le monde il est touché, Fally, tout le monde vraiment appostant na page na. Tant que Congolais, tant que parents, tant que yaya, noko, tout. Donc, à Kokarata, ça sensible à la blo voilà. Et puis, attendez que moi, je suis Congolais. Comment nekonanga Congolaise à Koufi, et puis, bah, bate nano à Bomier. Babuki boka na katsa mai, apparemment, nde babuki na mai, nene wana. Asali nini, même si bazana ba problème, soki da batu, non, habité, to ye bate, soki batu, ni babusa menu wana. Donc, batu wana, ne bazana mité mate. Pourquoi on commence à niveau où la mona batazana monnaie ne pétaza dans mannequin banini mona bataki tanga ce que ça y m'a babolingo beaucoup sur le côté dans l'amiable pour trouver solution que ya ko combattre à niveau au bon moment non donc tant que congolais parents patron na biso le king aza choqué il y a un moment à poster pour il accès que azo compatir pe na kati ya famille ya la fille et à les rendre et puis na ba congolais nyonso biso tout là tango parce que likambo le une de connexion congolaise lobi pe ko zoyo donc tout c'est tout michaka mais forte entre biso na biso tous en solidarité to lingana et ça la bien bonne actualité il y a F victime il y a Fally Ipupa en général masolo maramoza nene ouais actualité la biso eza que toujours moi pose par rapport au à moi repos parce que tu vois que calendrier na biso ezali il faut que beta ba concert na biso to ça pratiquement 3 mois les bando be 2 mois na ndambu libanda donc il y a un moment ba réseau to pemi moi muke mais patron na biso yim tazali ki lokola alpha pe omega yango esengaki na mamba francophonie esenga fala kende kuna yango moni akendaki asali makambo nyonso bato tout bamoni et puis chose grave école oyo président en France au lelo actuel
azo dirigé Emmanuel Macron. Donc école oyatanga parmi ba école oyo ebimisa ba président wana na kati école wana ndesala ke ba chepe ba bengisi artiste Fally Ipupa. Donc à Kepa Sepelisi bana wana kati école sali bango bien. Donc ezaka drapeau na biso RD Congo ndem déjà toujours à l'honneur. Parlons un peu de la performance de Fally Ipupa parce que tu as dit que na makambo esengaka ke non fo bino bozala wana maduma mani côté on azo kata luketu abini ayembi et bozala wana mais il fallait tant on beta masolo qu'il fallait beta festival moko ya francophonie tout ça. Moi je m'attendais que beaucoup kende mais boto surtout qui Fally yemoko a beti concert yemoko batu ba accompagner na sima mais yemoko akumbeli makambo tuti na suka aza dernière expérience moko donc moni ba concert au patron nga Fally Ipupa a livré déjà na ba monde na ba mboka nyonso a beti aza dernière expérience nango donc côté le Misaël déjà devant batu belé boya telema bima ayebida ndeni a mbale batu parce que c'est pas donné à tout le monde que vous allez aimer ba fanatiques sont poutés na ba mobo ah Fally ah bon c'est là now donc biso te bay que et les canaux dans les bons parce que bandeko et moni ba compagnie patron na biso tozala rapena bango surtout que beta kuna OK donc dès to longwa awa tozala rapena moi drummer ou bana beta il passe na biso clavier ça va beti awa betuana il passe na biso OK et entre oui drummer monto avec do beta sol ado eta guitare non accompagnateur non bazala bango tant musu ba accompagnateur capitaine musu ba bon ma tokos mais mambo mesenga ke biso to ke to beta le king a fanda tala habité kalate toujours yana ba to yana absorption mikili to ke do beta ba concert tali ka bo ba opd ya ba compagnie nga baza ensemble na bango ba bida jeune nga ndenge zalaka ya on a presté na bango idéologie on a ça dit pour ça dit c'est dans les rangs des cas où on a événement bon musicien pour mieux à la public et hier au tala événement mais fallait à l'exhibition le contraire ça dit naïe na public n'est pas exhibition concert danger les expériences donc le public et au tala ba niko mata niko bina na bango ba accompagner type na umeli na kopo pe azo continuer à umelango au fur et à mesure ndenga azo mata mbule zo mata na âge et puis na boulot pe musala pe zo mata expérience pe maturité zo kola makamu tout ane zo mata donc pour na ngana ebaki que surtout pour na biso nyoso toza na king bato to kendo accompagner le king groupe na biso ya accompagnement to beki les gars bien parce que azada na banya ko wana to kenda to beta toza na tourner moto beti ba mikili to sisi ba rien tout après to kita sko na Afrique to sala ma système a panzana donc bo se retrouver mutuka o kende na ba tourner na to ezaka le king yemoko mais ba biso ba artiste to accompagner au sentiment que conseil na mboka boe ba keta muzuzu na animateur mi balé ou bien mi satu instrumentaliste bango tout ba kei misuta mpe muso ba okendete mais ka beti pendu le betani donc aza déjà à transmettre à biso da biloko wana la biso que non boko koma place nyonso bokoma so bokomi wana to se retrouver à D to beta concert to kutana na ngombe ngai na chef à télé to kenda kana kin contrat mo ya ki fa to ke beta na mboka moto ke ndo beta boy to kenda ka ngai na ba chanteur ngai na chef à télé to kenda pe to beta mo pe sili pe to zonga bi pues ma musique donc pour na yeko to makambo wana to bagela ngote de bege le ga bien et surtout pe ba frère wana ba collègue wana azada na ratania ki ya makambo mois 2 mois 3 baza rappeler na ba tourner au biso to kenda beta na poto très bien et dans ngozong ça mingi ba question boy pa na yo parce que bazana bango boza belé na avec F victime mais zana bato ba yeba Fally ya mwana bandal 4 jeune mora ya bandal vieux mora ya bandal Mr mora ya bandal tu te dis quoi tant on vanda que moni Fally zo prester ba président de la République ba vandi wana ba ya France ba payer belo monisco ke ya vanda na zo yemba nzembo na biso to Adolphe Chilamwina oyo ya suka avité ya fly m'aider personnellement et puis dans la mati moi je me disais bon comme ba président bazawa fallait me absolument tam suka na ba tokos ba français mais ayembi lingala donc c'est que pour les king pour na mambu ya kozala nanu mona bandalungwa sotali na nzembo ya tokos album tokos ya tokos au moins ils ont la partie mo le king aimba Bandalungwa derrière moi, on va célébrer. Avant de les faire, je suis déjà les faire. Donc, pour naïe makamba bandal, comme un natif à Bandalungwa, alinga ate la te. Donc, au beta devant bakonzi, oya mineno bazala ki bongo na makambu ya
organisation de francophonie. On a choisir patron de Fally Ipupa. Et là, un grand plaisir. Parce que sur tel album, à Tokos, à Beta déjà, le solo, à Boacape, Kayupo na Bandal. Donc, Moutouma outil de Bandal, mais le lot à la place à Komi. Trump a Komi Nango, il y a même ma musique qui n'a pas à Congo, qui n'a pas fait fond côté Batumsou, Bando, Yokaninga, Lati, mais les King a ça les formes, Kélé, et à Kombo, et Komatipa na Bango. C'est un grand plaisir, et un plaisir à mon aîné. Donc, le lot n'a pas sur artiste congolais. À part notre bamba clash, polémique, il faut que ça va une leçon. Prendre les leçons, les lots comprendre que, en tout cas, Pechoyo, Master Oyo, Vie Oyo, Vision Naïzo qui est bien. Parce que les image, il y a RD Congo qui toko. Parce que les lots pena présent dans le Fatia, ça fier. Parce que mon il Fally Ipupa, bengi yena makambuana. En quelque sorte, les APK pour défendre. Drapeau à Congo. Donc, musique Nabiso, tous à fier nango, et surtout des autres salama bien, à bateau, bazo défendre bien, net patron à Fally Ipupa, et il n'a pas les autres, après, défendre en bien, n'a pas manière, n'a pas. Emmanuel Macron, quand la Fally Ipupa, lelo, Trump azo kuma nango, azo, falazo, azo, matakaka. Donc, flèche à Fally, nan ne sali boite, zara boue. Aujourd'hui, on appelle que, la considération comme non, que net, en francophonie, bongo, mon président de la République, Sangani, on a le monde, Afrique, Europe. Neni mukilero qui ne m'a pas Fally Ipupa za la wana. Tout le monde a dit que maman qui est dans les États-Unis, l'oromora bongo. C'est deux hommes que l'artiste se retrouve là où maman miné les autres s'est décidé. Mais des fois, bah tu vas retourner mais maman souto au monde na kati na si mais ezo kokana suna Fally te au monde à côté Fally do ça miné mais kuno monde to yebi baza ba communicateur bon communicateur informé de manière informelle pas de manière officielle mon à côté comme beta moi solo ba ko finga na ba internet yo bimisa ngape na ko bimisa kuna ozalaki moi si a moto et ozalaki mobali a moto boye te ngala bimaki na yo ça dit ba vie privée comme ko bima ba blo mo boye où les gens ne retrouvent pas o kuna tête olingi suba mi ba chroniqueur en hôtel to kanyi sabino tout ça toutes ces choses. Beaucoup de gens disent que ça ne ressemble pas à Fally. Pourquoi Marambaboy alors que tout le monde a Fally place à Zokoma, Marambaboy rose à la société. Qu'est-ce qui se passe là? Au sein, il y a structure en général pour dans le barabe, dans le musicien, mais structure en général. Règlement des comptes, la page Facebook, tout ça. Bref, nous avons couché dans les Cambodges, tout na question posée là. Nga pona nga omoni ba makambo nyonso ozo le kana ba réseaux sociaux. Oh nanga na yo na batu ba ota biso ba yebi. Il y a un bêta concert. Il y a un thème ça la Fally Ipupa apusanate to apusana. Mais quand quitte ça moi mon nene o ya Fally o toza lango lelo. Dommage parce qu'ils a Fally ti sur azali ga likolo azo sa musala na ye ba contre zoya azo kende ba bazo ya mbaina considération. Omoni elo mususu ka okole mutu soki yo mo ba monima de ozoya ko loba ngo lobi que c'est moi qui envoie. Il y a un école. Mettons mutu ngo ye mo azo lobati et puis alobi et puis so tali bien. Vincent, tout le temps, nous sommes des communautés na biso batu babosa na rapide. Fally Ipupa soka za Léon na posa tinda batu basala ba clash. Alors tinda ba biso parce que biso nde tozala na ye comme ba musicien na ye. Donc ba oh mususu to musuba osa ba makamu na ba règlement de compte. Ezo ba engager bango. Ezo engager Fally ta. Fally Ipupa depuis le baka ke ngai na lingate batu ba ki ofingela nga batu na TV. Na yo nanga to mona yango. Na batu ba tala biso ba mona onde le king opesa batu concert bité. Ngane na zabu na TV boya ko sarate bolo ba makambo eza solo soki ngana yo sala eloko te bolo ba ke Fally o sala eloko te oh na o sala ya bien bolo ba na o sala bien o pe ba artiste musu pe ba o sala ya bien bolo ba pe ya bango et ça non problème te mais que makambo o ezo le kalelo bona boye ya ba o ba to ba potania wa ba sai mais ce problème est que eza sous-souté que bazo attaquer peut-être ba orchestre musu sous comme ce dans le babino na bino. Non, ouais. Ouais, lobby abimisi ba secret, zongisi, tout ça. Ça se passe maintenant entre bino na bino en général. Et là souvent ba libanda te. Bon, ngai na ebi ke ngana. Est-ce qu'il y a des dispositions, question na ngana, est-ce qu'il y a des dispositions yemoko to structure réseau pour arrêter toutes ces hémorragies parce que ça dérange un peu. Bon, on a quoi on l'a dit na confirmer le cam au dans sur l'information en côté. Tu vois, na rose na quatre entreprises mais makamusu est département par département. Dans département les makamu ya kozala artiste et musicien, il travaille avec son patron Fally Ipupa. Très bien. Donc on a préféré na la professionnel côté ya art. Mais makamu ça ba les à côté et surtout les makamu ya communication.
ils en ont parce que ngana na côté Ndoulé. Ndoulé kaka. Communication. Là, j'espère qu'ils ont un département, il y a mon directeur et Dibadiata. Là, à Ozane Nakin, j'espère que vous Lukaye, vous allez une mission, il y a un temps, ma camion sur un abino, expliquer bino, et nous sommes à détail, nous sommes. Na mon avis, on a concert mo bozo ningisa mutu. Danger, Vincent Moni, boulot de Salaga. Mais ça, c'est tes autres bombardis, c'est quoi? Boulot de Salaga, toujours yemba, toujours pina, toujours un peu présentable dans le sabat. Donc, au moins, les critères, on a mis ça, que ça a un charisme, que yemba, que bina, que ça l'artiste est complet. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a un mot thérapie, que ça la jalousie, que ça la clash, n'importe quoi. Mais il y a la montée parce qu'au milieu, parce que vous pouvez m'appeler pour tout le monde, ça le mot, tout le monde va savoir que vous va diminuer, pas ça, tu vas critiquer. Mais tant que vous pouvez monter le oh, mais pas tout le temps, vous pouvez voir qui est mani. Pour ça, vous avez le bonheur, il faut pas le béla. Parce que tu es mani. Donc, biso oyo, que vous avez appelé même les king, tout le monde déjà repère ça déjà moins image paye les king. Donc, biso tout le monde le bisabat. Mais sans que vous avez le béla abat. Donc, c'est ça. Vous avez appelé les king, toi. Mais maintenant, ça vous fait quoi aujourd'hui quand les gens, dans mon vidéo, ils ont tamboulé sur Internet, ils ont traité bino, ils ont dansé, ils ont dansé, ils ont dansé. Ça demande maintenant à danseuse, il y a concert et bétami, au yembinoté, au sein de vocalité, au bini kara moye pour bétama sur la concert. Ça vous fait quoi quand on vous critique, on vous traite comme ça? Et on bien danser. Donc, on n'est pas danser, on bien danser. Pour dire que c'est comme si kuna voyez pas la bino voyez mbezara tezara obina. Je crois que net hôtel mawane zara ni bana banoko na bango, ni bana batata mwasi na bango. On comprend. Donc, je crois que bateau hôtel mawane tous les artistes musiciens. Et puis, Fali pour patron nanga, ou azapé grand frère nangai. Je ne crois pas ce que Zuma Mouta Tchewana comme artiste à Tambolaranae, bazo voyager partout pour avoir concert à Pristara. À cause de la qualité, Moutumozo, ça est l'autre Tchewana. Non. C'est Obina. Ebele. Non, ils ont aucun que Batu Bazang Barikma. Vous comprenez? Babiso Bemani Oyo, tous les bateaux ont trop patient la vie. Moi, j'ai fait des trucs dans la vie, t'es que pour nous à suivre. On les a calculés dans la vie. Là, ça la makamusé, le moment est temps. Pour Léonard à la paiement n'a pas tant fallu pour pas. Il y a aussi plein de gens où il y a des jeunes belés peut ba rêver pas ça n'a fallu pour pas bêta là. Mais chance c'est simbaté et quand les mots qui l'état moula mais les longs azana est au travail au bêta. Yo kasi ba mon nyoso to bêta ou tout ça là. Il faut soit battre belé. Yo aussi ba pe maman va biso fallait biso mais ba pe ça bino ondé pour besoin no ba écrit. Vous avez tout le monde vous avez l'amitié mais au calculer que dénigrer que le ba n'importe quoi. Ok, sur le talent en dehors, ma camoufle, basa pena ma camoufle, faille basa la non oye, ba priorité, ba pesa non privilège ya ma ba vie na bango. Les lots ba vie ba jeune belé ça nil parce que wele là na groupe ozalaki na moment na oté. Les lots ko en dehors ba groupe ango, to ba jeune on ba en dehors ba groupe ango, o ba otaka. Mais les lots ko ba servir ba fanatique ba ndola na bango na ba groupe on ba servir bango ni. Ba servir bango le côté. Donc on n'a pas le temps, il y a un Rolanda batandi wana. Na bona inanga ngapi na tala ina bibo. Laissez les enfants jouer. On les a pas amitié ba ça. Et puis musicien mo ya munene mboka na biso comme on a déplique pour maniance. Donc jeune frère wana za mo na kasavubu. Tant biso to beta dia ba ndule ba za ba petit na biso. On se comprend. Donc aza ba petit ba tala biso ba bida ki ba fi na biso ba bossa déjà. Tu vois, il y a za lokola neti ba benga bango omoni timba nga nzuzi. On se comprend. Mais entre ba mapasa mukolo azalaka. Pour babota mabango so bakokana mais mukolo azali yeso otali bien bazoka ina kacha maison mère pour azoyemba lokola après lokola patron na fali mais ya boya ngo non il est ignorant azano moi mukaza jeune frère azano na fleur d'âge ba maîtrise ba makamususu na caméra ezokoka o gérer yeti l'autre fois tout ça dans l'émission na peta biloko mona l'axa que abima moi mona mukili pe comprendre moi no abandon la nani devenu fali te ya lobby dans la nienne émission lobby que ba yemba ndenge moko na fali te ezaka ke ba peut-être des alara ba nini presque nemo mais so yoki fali mona geza des mondes différents puis il y a maison mère te pour aya ko interpréter pour fali tika ko beta na maison mère te il fallait beta na quartier latin il y a beta na maison mère donc il y a qui comme musicien ouais yemba l'orchestre ya we ranson
et non quoi la souci à mutu. Grand frère naye Kakol, oza chef d'orchestre na kati ya maison mère. Na kati ya studio ba ogangele ba obenge nzuzi yaro yemba. Engolo bani po ba oyebi ke timba na nzuzi. Donc il y a besoin na ndenge wana et puis ba obligé pas ya grand frère naye chef d'orchestre ya maison mère. Aïe c'est il faut yemba trop kenda ko yoka ba album ya masala nga fali. On comprend. Donc les gens ont faux débat les jeunes frères et lorsqu'on a aucun mois personnellement ça en a problème direct na yeboy. Non, nazolo ba non, au moins naza très à l'aise, c'est mon jeune frère. Batala biso, ba yebi biso ke no ba vina biso na ba kasa. Moi na bandalungu amena ka ko affronter KV na ba massa na ba Jojo, na ba massa belé. Okutu massa na mo animateur ba no boka pa VKS. Comme on écoute Eric Massoudi. Donc ba massa na ba massa na to ndo travailler na bango. Wana ba jeune frère na biso ba vanda ba otala biso. Vous comprenez? Donc, ils ont cas que manque barigma na makambo bango bakanaki o yakanaka na vine face là. A moi ce que makambo na ngena ça les simbité. Ce qu'on a dit mbela. Mais azana nzembo. Ba nzembo le roi ba les représentants, ba chéri Coco biso tout yemba. Bientôt là va ça l'album mais non mais les représentants biso tout yemba autant dans la maison mère. Makasi banzembo musupe simba. Chéri Coco pe ya yemba ngo tant walongo e. Ba l'album ba misana Fabregas bango. Banzembo musupe simbaka na aura ya orchestre. Ce qu'on combien de orchestre. Depuis comment de orchestre. Et là on y a bêta suicide. Yone bébé nanga palara. Na yebi nzemba nzembo ne belé. Te to concert à la parce que bêta là au concert. Mais depuis que bêta ba concert yone bêta. Na bakina dans la place à bêta na pique il pas na lo moi bêta giboy. Te bo pesa jeune frère conseil a komi munene makasi bassin komi munene. Il faut diminuer, il faut m'affronter. Pourquoi comme un peu bassin, na qui n'a pas la bassin. Mais j'ai compris, dans comprend insulter la monnaie. J'ai une frère qui a commis bassin beau. Ah, oh c'est qui a commis moi. Hein? A B. Et moi Jean. Maramo ba kizarabino. Au monde c'est comme Marambango parce que yinde c'est qu'on a autre la scope bassin ndé commis, c'est qu'on le to suka. Mais ba kizarami maramo na côté na bino. Kasi on a bichoté. Batu basala ba campagne on a nyose sa bango ka batu wana banana ya on a biso ke bassin na ekomi munene siko allez-y comprendre moi si mutaka na bassin to mobile mutakomi na bassin bon comme le roi bassin mapa ya ipak mabe jeune a komi na obésité makasi il doit travailler à travers ça la makambo vision vie na ye tant il y a zo calculer ba biso auto beta pemé na fali poupa Alexa tant makasi. Mais peut-être il y a ça les gars comparaison peut-être bon on va mettre ba Zénith de Paris na we ransonné bon ba ya ki we raye moment pena no ba maya sikeye depuis que na Zénith to yo ki pena yembi banzembo Fabregas yembi café Rouma yembi au moment là no Zénith na bango pena etika la référence pena que we raye ko beta Zénith na ba musicien na ye maya sika ba yembi mais comparer peut-être à Barena na bino c'est plus falim ta yemba ki bino vous avez peut-être na ba ker na bobina peut-être analyse na sali yango wana atali Zénith na bango na arena na bino monika biso na Zénith to yemba trop mais bandeko na barena ba oyemba te fali pour bon ça plus ba cœur Vincent il faut tout ça la part des choses orchestre c'est un groupe d'accompagnement il y a des choses différentes et arabe musicien na leader oyemba te ça ara formule bisangai misa velo kwa kanza moko oyebi mais lo kwa kanza da plus yé mais bino vous a pour accompagner laisse-moi t'informer dans un groupe tout ça jeune fille moi j'ai nani ndeko na moi ça imba pa na yaza kutu kuzi aza ate niesi yave lo kwa Laetitia ayemba mais to yebi quand même na rapé ba nini ba beta rapé ba festival na vers lo kwati donc biso eza groupe d'accompagnement orchestre na groupe d'accompagnement eza ndenge moko te et puis fali poupa a sali makambu selon ndenge yazo salilango. Mais laisse-moi aussi te dire encore, te confirmer, tant qu'on va concert na biso, au moins na biso to bima pe to ça va solo vocaux. C'est pas lui. Ngana roke que na banda ko s'expliquer pas jeune frère makasi bongo jamais. Asa on a flair d'âge. Il doit arrêter et so pas monnaie de continuer quand ndaza la wana zo loba makam na ye et asa na yeka na libabe ndazo tambo na. Il faut régler non makambo santé. Il a un problème ana maman na bassin moko nazo comprendre te pechuana au na bassin moko mais est-ce que como ki magera musique como ko ta bagera banzo to suka na musique ya beti bino gabi ya bino babuda ça c'est lui qui est au moni suko ke muto aza na bassin lokola mwasi na suko aza mwasi ngaza bassin ta ngaza normal au moni ngana na ventre
mais il n'est pas na ventre na bassin parce que nani quoi à moi aussi c'est lui et surtout na ba poto makamwana so ko tsango déjà faut que pressé tala ce qu'on a remis bassin mais Emani na ngai pe na fungolana no page ya ndeko na biso tata mapasa Seleo tabora ba koimbiko ba kwanza munu awa nge mukusa partout ba jeni ba crier belé oyo aza référé aza parmi ba icône ya animation ya mboka na biso il a fait vraiment un bon temps na wenge musique à maison mais puis na carrière na ye mais première question na d'abord c'est le a affirmé na télévision lobi que fali poupa benga na téléphone pour epse que tout ça là ba tout ça polémique biso mbalé c'est qu'il faut voilà pénal vraiment le bas vraiment avec toute sincérité que fallait le banaye pénal nga lingana ni non tout ça polémique na ngana yo na ba nous souter et puis deuxième question na ngezali nenga traité a traité abifali c'est un irresponsable qui n'arrive pas à gérer bana na yimoko impression par rapport à Makami Balona lobby donc moni na question tuninga au lobby déjà pour na makambo ke le kinga tombo la téléphone na pour benga Serge il y a des fausses informations à lokuta akosi makasi le kinga za no muto za trop na ba clash te ba polémique ta lu comme point ba il faut on sur fali lelo ba prévenir sur le kinga au sala lelo a tombo la téléphone fa benga e ka c'est que non Serge tout ça la non polémique il y a faux débat za lokuta et puis les Kambouabana lobby qu'il fallait à traiter fallait d'un pareil responsable et qui n'arrive pas à bien gérer ses enfants. Non, lui est mon irresponsable numéro 1. Il y a bien des bafanda na moi si nanda côté, na bana nanda côté. Fallait pour pas vendre na moi si nanda na bana. Donc un responsable vraiment goya au sala ba émission au tenir ba propos nengwana et pas grand frère na yo. C'est pas bien. Oh. Fallait un grand frère c'est le. Oh. Araya. Nga mona bandala, mona bandalungwa. Je te confirme aujourd'hui. Na bato kota la biso. Au moins ce que makambo ya lobana, on peut bato ba pesa gi lito iba oyo kai. Ce que ba on peut ba oyo kasi ko ngana loba. Ba oyo ko mama kasi. Ngai Emani na Serge o bo benga c'est Léo. Biso mi balé wana ba leki afali. Donc yo ya mati na TV o lobana grand frère na yo ndingo wana o azana bana ana mwasi ana entreprise ya munene na TV Syrie. C'est lui qui est responsable. Il est irresponsable. Aïbi non deni malaise à moi il a raté na 2h du matin. Aïbi deni moi na deni so est azwaki il faut na que na signer bité na ye, moi na zuibak na ye, faut na payer cadeau. Il y a bien monté. Avant de rana moi si na nda côté. Donc c'est lui qui est responsable. Fallait être responsable plus que ye. Diko na on tout fallait qu'on joie peu bois combien fait vendre avant de gérer. Alors, ça va problème de nous sur le Wanda Marco 6 ba au sa demande. Papa, moi je veux ça. Il est pas papa, il y a Serge Yolobini. Ah, il y a ngana ni boye. C'est ça. Alors ça de l'amour dans le calme. Non, fallait au bogo la aroba no bogo la né c'est le. Oh, fallait au gérer Kitoko. Oh, il y a un responsable là. Oh, il y a bien moi là n'attends papa, moi je veux seulement le chocolat. Il y a bien monté. On est dans ma biso ba parents, ba père, to femme dans la mère, na palais, na ba petit na palais. Il y a une maman là. Et azam to Hollanda était, ba ko pc litoité. Il doit arrêter avec ces messages. Faut arrêter na ba message na wana pam bana le kaolo ba lo ba pam. Et d'ailleurs tant oui ami benga artiste mission. Mais tant aller na ba plateau, faut lo ba plus ba programme makamuna e. Pourquoi il traîne toujours la combo Fali? Il entraînera non pourquoi? Allez-y comprendre que combo Fali les saraye. Il peut faire ça dit pour aller en bon on a combo Fali. Ah bon? Pour avoir sous la casquette, alors la casquette du soir ba mission il est youtubeur. Mais ba de soupe ba na moni ba tombo ki ba lobi comment Fali azana relation à bienté na musicien Moro X. Mais on lui voit à tout moment avec moi, un musicien. On parle de Didiston, par exemple. On a à tout moment, là, Didiston, alors qu'il y a une relation avec un papa Didiston, ils ont rappelé sous bien té, mais quand il traîne avec lui, il dirait, ça peut. Mais on lui voit à tout moment
traîner avec l'enfant et moto, bah oui, qui relation à la sous. C'est dit n'importe quoi. Moni batona nyo so bo sala ba marambona tu ba lo bana. Ba lo kaka actualité base na komba fali poupa. Tous on marche en arrière. Tout le monde a vu le biso de la forêt, na fait na biso JB Piana, papa chéri, on a fait ba viande ba mbote ba grand. Ton homme on a bana na bango ba tang école moko. Mais ceux qui jouent à tomber papa chéri à la mouki à le bibo le fona ki uza ba lifanto. A démarrer carnae à mon ama exaucé beaucoup ta na kataka. Oh akatiki exaucé na palais. Oh, il a continué na banana. Mais tu vois que pour le mec ils allaient qui moi ba guerre bani. C'est faux débat, c'est un faux débat. Didiston ba yamba na qualité ni. Ana manquel te fali pour pa na makambo bango ba bengisi ye pa ye a signé contrat na ba kutani kuna. Tant ba kutani grand frère na petite sœur, tant ba kutani ba ko c'est le bata bonjour te et surtout ba na problème te. C'est un faux débat. Bato wana bazona otana bango et balukano ba gérer makamba ba foyer na bango ils en ont pas problème belé batika makamba fali poupa il est responsable plus que o bango bo bakenda oloba wana balukano bazuko mano ba responsable ya bango moko nan bozota la vie a fali mais fali vit bien mère na biso nana ketchup aza poser na balifanto nyonso olinga bouger atali bana vacances bouger na ba petit akena bango akatali si bango ba mona ba mboka basa ba découverte ba makambu bazonga na makambu a bien temps bazonga chiki bana ba vanda na papa na bango so papa uti voyage ai papa 8e merveille mateli papa na nzoto je ne crois pas Serge yene na zana ata mwana na ko mateli na nzoto azata yelo mateli izaka orete ukangebo. Et puis, sur la tiki combat fali, chambre, on a foutu à la poto, à se foutre en sauté. Pour bon, et bimela, on a combat fali. Tant à la temps à combat, ça là, kaka examen de conscience. À ça, la mission et tout, à tika combat fali. Tu vas voir. Alors, l'on va pas s'affronter dans la chambre. Il va galérer. Qui vous dit qu'il va dans la chambre? On va dans la chambre. Ah, Vincent. Moutara, au chaba, makele, bon, monete, mazo, ma, vendre dans la gare palais. Au moins, on a tombé le téléphone, on a tombé la on est ça la visite. A filmé la chambre, était pas allé. Bon, ça c'est déjà quelque chose à nous féliciter. J'ai les bébés puis là-bas, j'avais essayé de battre dans ma panne. Donc, ce gars-là, il doit arrêter avec le nom de Fali Poupa. Il faut arrêter à ça la makamnae, boyambarae. Le quoi a mis bengaga, soi-disant musicien, il y aura plus d'informations. Yakoya lobi bonde na boye na obeta place boye na sala place boye na zonga boye na sala boye c'est ça. Alors luga obi communauté na biso baza un peu trop sensible siko tant ya loba makambo nengo wana batu musu pe kota bango cliquer bango fa na katsa mutu siko ba biso ba démarche na biso tant qu'artiste musicien fona ya ko éclaircir batu ke bomoni makambo Serge alobaka eza lokuta eza ye moko nemuta za nengo wana eza irresponsable. Fali Poupa, il est responsable de tout. Obi ba conduit wana pour comment on a 30 places ba obeng ça Fali. Mais faut pas mono tu es sérieux, tu es responsable. Si tu n'es pas responsable, oui attends. Ba obeng zonde. Fali Poupa makamne nyonso eza réglo, abonné de forme et on se monte à la place à Zokende. Lui il est toujours dans des clashs, koya ko boycotter, les seuls artistes au manka ba vie presque belé ba respect. C'est Serge. Ce que tu as libabé. Au manque makaba vie belé ba respect. Yo kasine tu vas venir na ba pema ba otalo bo. Misu za olimbiso, mais za obosa na likambuti. Ko limbisa, eza obosa na likambusa la ngati. Avec ça, kobe banana bat venioso oyo, Serge manka ba ba respect. Yango lelo tala ba problème. Na mona ki récemment na mona ki soki maramu salama ba organisation mo salama ki ba clique na bango ba na bango. Ba bengi si etala niveau ya 1000. Babengi ye po ba ota niveau neza 1000 euros asa pe mutu makashi sikoy se fali ma trempe neza ba niveau wana tala niveau ya ba 1000 asa fali po pa ma trempe neza mambo wana donc c'est n'importe quoi fali po pa za niveau moko ya ba makambo ya na wana ti vous comprenez ba place on nyonso genda osala neti genda osala ba playback na wana donc caché ni ba pesa rai ba pesa ki caché ta yeza na caché pe obligé pas le bima bo pesa nga autant ba camarade nyonso zala na bango oya kinda sala ma sona bango akoma beba na bango
a manka ba vie ba respect a manka mais mutandeng wana azan mutuni donc photo yebisa na communauté na biso ke ces gars là azoya na ba campagne na mabie azoya na ba campagne na mabe pour na ba artiste ba osala ba vrai ba défendre ba vraie valeur ya mboka il faut tout télémela mambo ndeng wana Vincent parce que tant bozo ya mbaye Vincent boyede vraiment boyede c'était mais yo lobela fali trop mais ce qu'il fallait azobeta fallait azana ba date fallait azosala boya azosala bo yo ce que ozosani au moins ndenge bandu excuse abando silika na ba plateau na bino et comme attends musu akomi yeso na kepa na ekuna banda otuna ngasu bamba ba programme OK ba ebite kesi na boma okese place la chamage aza responsabilité au banana no projet au sala groupe na yo bana batu ba check esprit pa na yo bazo travailler na yo ozo kenda poto vandi okomi o changer corps okomi youtubeur okomi o sala ba clash c'est pas ça voilà Emmanuel Macron faux cop ça absolument avocat no sala na noctambile na honorable je suis fou de toi na komoloto na babutu na melaka masanga te monimi ya misuni na kaka love na yo Romeo Tom na Jerry Tintin na Milou et l'amour que j'ai pour toi Romy interminable yosa honorable Deva obstacle comme kokoma spectacle ya bilenge François Babadi Edi Badiata Pablo Kitambala Maître Moïse Mupata Gauthier Wingeye Maboko na moto nazotambola nazolela Yanga bolingo ekeye Pascal Chioka Ba nous baba sekiza bolingo ba chalwa ya chibau Ngana pesa ki yanga motema Manuel Pereira Lelo yezo futanga sembi lelo tetendai na contrôle chara vocal na ça na contrôle na cha oyo oyo tout ça la kombo nango titre nzemo zalaki souci na honorable na formule 7 ya on est na sali je suis fou de toi na kombo loto na babutu très bien mais ni solo pa nzemo no to beta on soutien toi dernier lour moko kalate au monde rama mo ba batu ba pas péter que c'est 207 ba ba ta ba vendre rabo 207 match ici et surtout écoute peu album obeta ili solo ngo lobi muto beta ko lobi ke ba vendre sara bino pa bo bana clip fallait sim na bi ke boy ba ke boro toujours beta et rosala ça oui après ça ta likambo après ça ta mai logo so busali autala loko yo eza mabe eza likama iningisa mukili lelo to suki kabasele tika libele bana mai oso comprendre kasi ba kabasele ba ebele ba tutu ko mi bilima misu likolo donc tutu na moni yo moko to binda ngo roi mutu tout ça la moni fala baluka telo akatela osega papa biso to liba obésité te c'est-à-dire tourner il y a Amérique na Europe ozali kama parce que biso to travailler makamunyo so avec Naniak ke ba warrior na biso bazala décider ba yeba kende to kebeta kuna libana mboka to sepelisa pe ba warrior bazala ba libana mboka o balinga fali pupa et na ba melomano balinga la bonne musique c'est ça quoi donc pour na biso niveau to kendo betela sous ba concert wana avant na ngutu to longwa na dishasa to beta déjà deux concerts solo ngona no jusque là place monani ya kina wapo na waki e koma ki ndolo parler du peuple ndolo si vous fâché makasi parce que les king a le bon ça va to tikela bino challenge boluka place OK boye boté totally mais si koyo to pesi bino susu entre binomo o bopona na osu bopona totala ba oyo ba ozala majorité ebele mais to calé date il y a le 29 na il y a le 19 na le 19 le 20 non le 19 le 20 concert déjà ça mais quand place so ka ba bika que non les kings pas peine tali bon na staff na ba bité en tout cas tout le monde côté boye ko 19 mako te majorité basé belé côté mais faut plus de banda déjà boza sûr que ba wana na 24 heures ba yana bango biso toza le seul groupe d'accompagnement oyo na patron na biso fali pour parce que le bika mot d'ordre mbala moko batu baye to beta ko to ba concert musu to sala na publicité ta azuka téléphone na le bika bon concert de revoir na bandal terrain municipal
bato bayona baya. Mais ils appellent important tout ça la publicité quand des singaka parce que kati pe abatu musu bavanda ba commune mususu peut-être ba réseaux sociaux tout ça réseaux sociaux moi méga ezate méga pe cause la pété mais TV courir cause là ba moni pe publicité les cas sport les caquettes au bêta les 19 là le 20 et placebo donc c'est pas un problème tout ça n'a besoin. Sur déjà mais entre pays du peuple na dolo non vous confirmer plasté. Ndolo aussi comme kasi. Mais ce qu'on ndolo va tenir ba banga balobi on dirait moi parti mo boana ba tenir ba banga. Mais que ba te belé bazo za la moi parler du peuple les a plus mieux. Moi ko banga par rapport à comme ndolo tu vois mais total même mboka na biso za mboka o ba mbila na biso ba kondi na biso bazawana makambuto ile na sécurité mutu nyonso le ka bien mais na confirmer non te que tout calé date na ndolo jusque là izaka ke batu ba ucha ndolo parler du peuple ba msupe ba lobi terrain golf bilo mwa ndengo na bebo total bientôt là mon konza ozanakin toye ba ndeni staff ndeni ba calé et puis tant ba bimisa ngo biso toutes les informations ba calé place boy to bando ça les sous publicité ya oleka ba plateau na bino na ba o e bando leka ba sport na autopension na ba chaîne tout quoi. Tout le monde peut na Canada qu'on fallu signer seulement il y a 22 000 places boy. Zara va défier mon fallait rien mi peut ça non exemple tu vas défier les king place nyoso ba chakaya c'est tout va là au moins tu preuve no lobby que agebe ta concert biso to zate mais concert est bétamé donc azam muto place bino bozo paka yesko place IPC colère et photo bétamo stade de martyr tombe de bando bangango les king avanda lobby bo banga stade de martyr bo ça sunga mosko na banana na fongola ya moto ngaye ko chama solo na kati stade de martyr ba tout balandani ba sopane belé. Après, oui, les sous la barena, première fois que nous les ont à l'issue, parce que nous les vendons à soutenir la photo. Mais nous avons ils sont fallis pour pas. Nabiso, tout ça comme artiste, tout ça, ranae, tout dima, tout limite, tout kema, tout keto, ça va tout kende, tout solo là, tout barane, tout bêta, mais sans qu'on défie, bande qu'on a biso na combat na bango, tout bien va combattre. Mais les lots, bah tout peut pas remonter de bêta, et on a pas idée. Écoutez, APK, moi, n'a pas sapé sur information chez eux. Donc tout va obéter na nenga poto ba beti na sima na biso bazaka mete mamala mo sala enveloppe na bango ya dim ba pe ça fali hein parce que il y a des choses musique mais oui parce que c'est lui alpha et oméga amso balobi Moïse Mbi pas beta na période moko boye na Belgique wana tolo bana ba musique etc tolo ba kota ba musique profane o ba cha ba mbanga makashi wana ba teti makashi baloba biso. Mais esprit on a n'endou les gens, ça me fait plaisir. Et ça, il plaisir. Plaisir, c'est le plaisir. Oh, papa, quand nino bisoba, quand on a un que coach à Chico, n'a que nous avons monté ma bé pour battre au bêta. Non, tu le bika que dis-moi, on peut oser en répétant moussou, au tchelo pas enveloppe, au yeka, en tout cas, fallait pour passer qui était mes musiques et les ongate pour faire combattre télémé ma casse. Mais bah, nous on a besoin de combattre, bah, au fan là, bah, jui, bah, télé, bah, en tout cas, bah, nous on peut sa cop na bango. Tout est capable d'exercer ça parce que entre biso pe ba combattant bana ya batata moi si bana ba non copé bazo beta pe na bakata ba coupe wana bon moi te que un mon peu famille pe chômage pe zo kita mo muki ba vandeki ba réfléchir plus loin ba talite ils a pe quotidien na bango ils a musalo bon ba salaka ba gagner à moi eloko na kata coupe na bango tout est capable d'exercer ça na bango ce qui to linga ke lelo tant mususu na ndenge combat o biso to lité auto bundela soki to linga pe to zala to ya ko pesa ba pe ba message na bakata ba concert na bango ba beta na ba salle mythique wana et ça la pe bien parce que communauté belé ya wana et ça la ka communauté na biso congolaise terre et ça va plus que pe au moins pe ba ivoirien ba yé si na mona que il y a pas seulement de congolais na ba événement na donc et ça la pe bien lelo ton bombo ba fandi ba tel ba bien te ba niveau ba concert ba ndeko na biso ba zo beta soki pe biso to zala bango en dio to solo na bango bien noko ndeni la première prise boy, chaque biso va combattre tout le belata pour te faire véhiculer le message na biso pour bande découper et ça va bien les problème té donc moni les lopé bande on a biso pour combattre va bien non tout est bon ça na ba ya mo le musa les ça na on va conseiller est-ce que vous êtes d'accord que na musique et kindara na génération ce kindara d bato ba réunir na période moment na tout ba réunir ba moment na moi des mots ba réunir vous êtes d'accord na point de vue de comment appeler ça bon ils ala na ngo mais le long des assutés dans la génération au fallait ça na mututé te azan mututé
atala ba tout mais bazo chai bachaka ina na ferigola yango siko place nga na stekaka et puis place na fanda siko na loba me batu ba olinga ba me mabiso wapi Marc Tabu natangi kombo na ye pona peso pe espace ka loba mala moko Marc Tabu lobango ni mission na nga na moni a répéter qu'on peut une émission so lobi boy esika nyonso oyo fali ausa plein aucha libaya au beta ausa plein ferigola pe aroya ausa la plein parce que dans une mission on loba trésor qu'on loba qui que génération nyonso musique na biso tambola ra DD to mona wera JB les autres baleka abi awa esika nyonso fali au beta to yeba on que faire soyer ausa la plein on devine. La comparaison n'est pas raison. Mutuna mutana niveau na e o azo pese la makamu na e. Lelo tout le monde va comprendre et puis ba kutani na ngo ba réalité en face. Ba comprendre que qui est Fally Ipupa. Mutu musu bo lu ga bo coller na koto batu musu bozo coller ka bango bozo poussa bango na nkoba kanga na Fally. Mais bino mo boyebi que eza niveau na bango te pas Fally. Niveau na bango te bon so ça va nzembo. Non. Ba beti ba stade ba sali puis ba plein. Vincent. Ba beti ba double Adidas Arena. Vincent. Obi lelo. Ba tu peux ba ebele. Vincent batu lelo ba ko loba ke. Nde batu ba loba wana. Mais bango monde bazana ba ebike. Makambo ba loba wana ezaka po ba loba. Parce que lelo o makambo Fally zo sala. Ata na bato tout ba na comparaison wana pembeni ya Fally. O ba ya ba tout na Fally. Nani sa sali asali ba réalisation le roi neti Fally. Na niveau 30 pour Fally azana. Quand on parle comme ça, après comme on a moni ba on va sous-estimer bato. Et on est que nous plus loin. La comparaison n'est pas raison. Donc tout ça clair, la comparaison n'est pas raison. Mutuna mutana niveau na ye. Na bato bango mo ba na ba poussa ba tcha mutuna o bato boy comparaison na Fally. Bato wana bango o na mo bango ba leader. O baza ba kombo na bango tcha bango ba lo ba ah mamuni bo sala ko. Butika mona maza musika ke ngai. To mona to bana mayo na bango ba lo ba mona mayo na biso ko loin. Biso to sande sous be fort pour to poussana. Papa na classe les premiers alaka. Les 2 pas allés, les 3 pas allés, les 4e pas allés. C'est pas dit que les premiers ne a comme au Genebino. Non, au Genebino, azo bunda kaka pour bino boya, azo bunda kaka pour bino boya, azo bukaka ba mira ya Jericho pour bino boyat. Et ça problème te, tous allés qui a wat, to fanda to ça so 10 ans. Musique est en apototé, mais il fallait seulement Fally pour que nous décocher en haut, à décocher on peut sans défi. Pepele na kimenioso. Si vous avez un peu de bandéni. Vous avez un peu de Vincent, nous avons excuse. Lelo, pour les journalistes, on va se comparer avec la biso manda tcheba. C'est pas normal. Attends, vous devez un peu exploit. Il y a un des groupes dans la musique et zali. Mutuna mutaza na niveau na ye. Mutuna muta. Ah donc comparaison va ça la peu un mot Fally na nani ça rappelle fort hein. Non. Comparaison peu no vona ma ka exemple au ça. Donc comparaison un peu ba rosala ngote donc il y a ça yé Fally pas là. Attends Fally ça n'est pas danger lelo mais ba comparer na man na chibote. Fally Ipupa nenga za lelo. Omoni Fally Ipupa lelo. Atikala na jamais pour manquer ba vie. Té na bi comparaison ba to ba sala. Fally atikala jamais au sala comparaison. Est-ce Fally est mode à se présenter pour na TV ki aloba ke non. Ngala l'équipe fait ki ngande. Jamais. Voilà c'est que zo recadrer bande mo ba to sala nzembo moko wa Niska ba sali nzembo moko wa Baseni. Ba Cheo Fally the God ba zu nene ya musicien moko boye ba ngba non ye. Na kuna keta kuna te na sala ta plaza ko te. Ngala pesi ka exemple na ndenge to. Et puis ça il faut ouais, ça il faut. Vous comprenez. Na ponanga na oloba noka ke batu tout ba oloba nango. Tout le monde est permis à oloba makamna o alinga loba. Aza pe libre. Mais bango aname conscience bango moko ba bike to oloba ka poto loba. Mutu na mutu opesa makamna ndenge na ye mais bazan ndenge moko te. Bana butu so ba bota milio ba mapasa mais ba rosa la pe o aza babimba mapasa mais ozomona moko za ndenge mobo ta musoza na mwa lidodo mobo ya mwindo awa aza lipasa mais lipasa na musoza lidodo wana te. Donc il faut le que ba comparaison na nyoso wa ba tchaka wana ezanga ka pire ma congolais ka biso nde tongo sala et puis na ba tembele ba ko bata mana sima ba polémique na ba base pour le capter visibilité parce que lelo toko cacher vérité te so lobi combat Fally te ba ta la hauteur
Preuve année, au monde en marque, un artiste, musicien, à Outarasogi, Wapi, à Salani, au monde, soit ça, qui a sorti médiatique, Fali Wana. Et puis, tant que combat, fallait on des camarades. Ora camarade était vienne musika. Emmanuel Macron a moni na Abambalo na Abidjan aussi, bon beta place moi aussi à 10 000 places. Et bah mais ça moi ça beta kuna. Selon l'information là. Donc nga pona ngai on dit biso de batali boso côté muna poto que beta pona moni déjà ningi sepe côté kuna déjà ba o en tout cas place wana eza place mo ya GT. Donc biso ko to ke le betango. Et ça fait ma bête lobby. Esprit ni fala zara na ngoto que le net to beta nzapele bo beta Paris la Défense Arena 40 000 places. Esprit ni nango zara na ngoto boso la na ye parce que là ba place o ba tumususu ba robanga banga banda ba sala po tamsusu et robeta pe moi fuel pe boye ba seki esprit ni nazara nango ya aussi ba défi wana a mi signara wana ye net boye to beta masula Stade de France 80 plus de 80 000 places. A confirmé bison robeta on va so avant ba biate loba hine kaka aloba hine kaka mais to moni auto de kana ni séance mo ba trabasala ki wana il confirme que Stade de France 2025 ba osala ba sous émission tiba olemba ezara esprit ni na non esprit za nango ezaka ya détermination et puis na confiance en soi na vie faut avoir confiance à yo moko oyi ba ke likambo nde na boso na sala yango et puis na osala yango esimba yango elo ezala trop na mutu na ye so tali concert au beta na 2020 à Bercy niveau au biso to nota na téléphone totalement niveau ba otumba biloko libana to bia biso ndulo yo elali mais avant de concentrer lobby attends na obeta na 10 personnes à kata salle mais je dois monter sur scène et puis je vais jouer mais beaucoup a ngande boza bobino tout concert au Batubaoya et puis ton betango to retourner maman Bercy na seconde moké to zena kata ba loge to fandi boye espoir ou te papa Vincent na bima masuko boye na système ka nya na kenge la suko sale oye na vanda mabona bi mais na ko talon moto to say balance wa say boye te batu mo dimi kaka mais tant to zongi na kata ya loge tant que tu veux bim siko balobi bon fallait popa c'est le moment faut mettre la scène batou baye le king a avant batou baye batou le musu ba côté pe dire pour essayer bi kuna bina c'est bino de temer bo mabino bozana prophète mais bozon di maté bolinga mona nzamba lo bandenge nini élu de Dieu ngana élu de Dieu donc à partir wana na comprenant na bien violence détermination à danger donc nga pe fo nazara na ba détermination ba nengwana nga tu peux m'insulter tu peux me dire tout mais na pe meloka bona otalo na comprendre na otalo na ba le ba changer la magie. Emani message na bandeko ya Canada bandeko Amérique bandeko ya Europe tant autant Europe tout monde Nantes Lille Marseille Hollande Allemagne message nous en pour voir au talon. Donc concert na biso toujours bandama na calendrier na biso to bandama na Dallas. Très bien. Très bien. Donc bandeko nyonso États-Unis donc na bi ke kuna déjà boza déjà na vitesse bosombi da ba billet bo somba lisusu. Bandeko boza na États-Unis toujours banda côté na bino. Bo somba na veille pardon s'il vous plaît parce que bolinga fali na bino bolinga pe ba Emmanuel Macron o ya bino. Bosomba ba bien na bino bokota po boya bomona spectacle boyoka chant boyoka makambo nyonso to préparer bino donc bo sepela nango et so na longwana na kitisiko na Canada bandeko nyonso Canada bosomba ba bien na bino ndenge bozosomba bosomba na veille bosomba belé ba ya pas vent boya pas vent parce que artiste ça la peine à respect à heure pour lelo niveau ya ba prestation na biso eza suite que non bo bandi concert de minuit titongo non format va concert comme compliqué et comme il va 2 heures sur scène ou bien 3 heures collègue coup douter donc bon ça biso plaisir wana boya vraiment à l'air to bandela bino pe musique avant to betela bino presque banzembo o nyonso bolingaki o pe bolinga parce que challenge pe koti ba warrior ba mo sala pe ba demande la chanson na ba mo conclusion à plus na droit chemin Arsenal de belles mélodies babando kitatiba ya osuka na formule 7 donc tina ba tokos donc tikeli bango ba onde ba variété pene ozala ba concert na nenga osana na tambalo to beta ikuto na Bordeaux na auto si ça donc au moni que nino ya
Kidiafuka. Kidiafuka ezalaki te ya kokota na kati. Donc et ça la biso bien bana Canada bosomba ba bien na bino na moni bongo vena nga Chibuta Fataki. Chibuta Fataki place aux na kati ya Canada donc bambote belé na vena nga bolo ya papi Kalumbu. Donc na aza Canada, akima Canada. OK. Aza kuna donc aza na Canada azo sala boulot na ye et dès que tu chama côté kuna to za na yepé. OK. Alors ya na podium pe abeta moi quelques mots ba. OK. Ouais, oui. OK. Azongi to ayenga obeta to. La grande porte. OK. Asinga vraiment que non, mon boss, il a ayenga na esprit à groupe d'accompagnement. Ouais, aye donc il y a bimana biso na porte, on a petite porte, il y a bimana grande porte. À salama kamé bien le bino na sala chemin nga na tayangu, le king a pesa ba chance na ye et puis c'est bon. Tout ça pe na ba artiste na biso pe mususu baza kuna ba nani ba Iseboya ba Jekamine bango pe baza so to akunda to beta na France bango pe ba yaka ba koti pe ba ye to beti to répéter na ba ensemble to beti pe ba concert Jekamine na va na mikili aza mikili OK ouais azo ayaka na biso après ozonga lisusu ne na mona na mikili na kanisa on ira ezali ka tour do ya tika la kuna non le king a fait que non ce jour c'est pe lozongo zongi na le biga to yene pe king to komi king to fandi asali mo ba séjour na ya moni famille solo na bango moni ba pirier asali mo moni so nga sala non président ngina zonga nga OK benga mutu boye kende kuna basa masolo ozonga nga mais na ba concert ko prendre beta git oui tozali na ye concert tozali na ye to betine au à Paris to betine pe suna concert moi je crois entre ceux qui a il y a Lyon à Bordeaux ne Lyon ou bien non entre Lyon ou bien Bordeaux entre moko na moko wana donc ne bo ke ne pe boye pe ozalani na bandule oui bozana bango parce que soyez les bienvenus donc babima na bango na porte bien ba na problème bo babima na porte ya babima na fenêtre moi ozonga za suite net ba gelo te non nga pona nga nazate ke pona confirmer ya batu mususu non donc ora yo betaka basolo à grande porte ya bato yo ba Iseboya ba Jekamine to ke concert moko boye to ke no beta na poto na mona ke bazama na priorité ba yepe ba koti basolo na le king baza pe wana bato répéter na bango après ba prester donc ba les autres wana nazana confirmation makambo na bango te naza pe na ba précision na ngo te moyen na confirmer on vous ezati très bien. En tout cas, et ça lui bien, Emmanuel et Macron, mais quand même, aux orateurs, moi, Rumba Mbassi. Rumba Yambassi. Ah, Mbassi. Non, moi, moi, ça, nzela na yazo taler, nzela na yazo travailler. C'est bon, on travailler, bah courage kaka. Ngalo ba chaque fois, so ba tuninga makamela ba non, courage, courage, isa nzela mona mobali, moi mobali so bonda kaka. Et puis, félicitations à Fally Poupa, parce que et là on a CPL que lui fait des faux makamune ba oser la té na moni ba concert na à Bordeaux so ke pena na ba Spotify koti ba ko taper à sombiango ayoki yango ayo Fally Poupa na ba blo ne kenda kaka bongo mais on mo ba concert pe ba tunde ba banda ko comprendre des visions les king té Fally Poupa sala makamute pour ba to ba osala yebelanda non mutu na vision na ya sala makamute selon vision na ye yango zo mona bato mususu otala bomona mutu alinga te yo fuko mosala ra lo kwa mais ndeni nga funa sala kwa lo kwa mais di nouveau ezalata ndeni bato boyeba ke ngai ndenga ndem na sala lo non mutu fa sala makamu na ye il faut avoir des parts de choses mutu fa sala Emmanuel Macron tozaki na sengo ya mona émission la biso pour na obeta actualité il y a Fally Poupa et Mani en général et surtout que la tournée au besoin d'amour dans le niveau ya boso baba billet na bino bientôt là toujours en mboka au place nyo so bozwami donc to ya obete la bino musique à kitoko bo sepela donc et ça la biso bien na il a souci dans le Canada mais ma visa et puis 5 mois retard tes visa Canada puis 5 mois na il a souci puis dans le Canada danger te osana Zamba Osunga Emmanuel Macron nous sommes arrivés à la fin de notre entretien et ça c'est on royambayo pour na batuba retenir déjà que tourner zo banakala mingité et puis toujours la lié pour na concert de revoir au pesa ba mélomane à bonne musique et puis ba warrior en particulier mais bambote au pesi nanani ouais nga iloko avana kuta ba dédicace donc na obeta sous c'était ndeto bandake mission to le plus que makambo ya ba date na biso et puis na concert to obeta le sous-soir to tiga challenge pas ya ba warrior donc tout ça wana donc ba warrior partout dans le monde c'était zaka ke bosomba ba bien na bino bosomba ba bien na bino bientôt là to sala na ba mboka o bino nyoso boyebi bo se retrouvera parce que ba warrior bazaka teo ba suki kana ki biso baza partout dans le monde donc ba warrior bosomba ba ticket na bino on profite de l'occasion d'appeler ça mot théâtre na boss
Flavien Kaniki, donc na mère na biso na parlé le boss Flavien Kaniki, Bambote Belé, Josiane Timiti place oza Bambote Belé, moi ça pembe, maître Moïse Moupata l'humanitaire, Bosso no mutazate simape mutazate nzamene mutajerakayo. TBC Nyokan Kawaka Bayo Kele Lukaou, fiston Lukaou, donc le véritable coopérant, PSAP Ibrahim Bambote Belé, na Bossanité, na Pessi Chris Brozer, la flamme olympique. Nakata Paris wana namoni colonel Bradox Samba Sarcel, le président François Babadi Moté ma mère Aziza Bambote Belé mon vieux, ya Willy Moucheni le véritable code mondial, Titi marocain, Drey Mabaya, le véritable warrior wazana kata Bruxelles wana donc Jésus Kendeki Tokos et namoni bon pe sous na fait na Dekos Mukoko ya Roland Gazul Zulman place aux Bambote Belé, Kadi Viminde, Jimmy Bambongo Wari Toshiro Petit, le président Papienga, Bouenza sans défaite, Cyril Manouana, Rosie Dianongi, donc place Rosana Kata Paris, Napesino Bambote Belé, Cyprien Anzolo, Fergani la merveille, Ejiki Tenge, Mano Lubaki, pourquoi pas na Golbi les Valois. Je comprends que la zone aura pas François Babadi. A joué un rôle dans la première bino. On a vu na biso. Donc vient na biso donc il y a les solos les arani non. Bete na les solos na les arani. François Babadi na fali les arani. François Babadi azana no grand frère ya patron na fali po. Na nenga bandal. Na nenga bandal. OK. Ngape le susu grand frère na ya bandal. Donc avant de soutenir Fali depuis avant ba quartier la tête. Donc tout bazo quartier que lelo le king ozala o lelo azali. Ya mo le king alobelo mo bo. Omoninga lelo soki muta kabela nga $20 na basera ba dayage mali kemba to kemba. Nazara na plus considération na mutu wana makasi. Considération nizara makasi. Mais soki mutu lelo na ndenge to komi lelo ba pesi nga tambu 5 000 10 000 oui je vais prendre je vais dire merci mais na ko ba lukapé boye na sale lonka ba dépense et s'il peut to gérer pe makamba batu et kenango. Donc ve François Babadi bazaba parmi batu oyo na carrière à le king. Il y a 3 fois Hassel, il fallait pour pas mon grand frère, patron Nanga, a contribué à Belé. Et puis, il continuera à soutenir ma communion sur les King à Salah. Donc, il y a un moment où il y a un coup de pour pas les King coûtent déjà, attendez que bon, fallait déjà, à combien de fallait, parce qu'on commence à gérer, Bisso Siko. Donc, on va gérer Bisso Emmanuel Macron, dans la masse en mouvement. Donc, et François Babadi gérer P. Vincent. Ben oui, tout le monde a vu François. Tout le monde a été au côté de donc, Azam Moko. Donc, nous avons prêté le bus non souffle de via Zalana. En tout cas. Et surtout, Azana, on peut m'acacher. Très bien. Donc, après, si Odilo Mampouya Mbote, Odilo Mampouya, exemple à suivre. Na Mikili Bruxelles, et puis dans la boutique de Bimane. Et puis, Kassavou, vous pouvez arrêter. Na Kassavou, petit, le Lezali, Odilo Mampouya. Donc, grand prêtre. Maman Denise Mbouidou Doudi, Timba, Denise Mbouidou di Timba, en tout cas. Là, sur Zapé, n'a pas so Bambote Belé, na Kanisio, Yenga, l'esprit Malamoko, voilà. Donc, donc Cyril Manouana, Rosie Dianongi, donc Bino Maboza Oyanga, Cyril Manouana, donc Yoyebi, Cyril Manouana, moi ça pembe, Yoyebi Poigné na Ole la Nengwana, mais Zalapi, Yoyebi Maramonde Zalaka. Rosie Dianongi, mon frère, on est ensemble, donc, Nakati à Bruxelles, na Monipesu Yannick Kapi. Donc, Drey Mabaya, Pe Moutunanga Pewana, donc, Naibsao, Vincent, Drey Mabaya, Missy, véritable warrior, Nakata Bruxelles, j'étais. En tout cas. Donc, Bouenza sans défaite, Bino Nyoso, Nyoso, Bolinga Emmanuel Macron, donc, Chibox, Delari, Nakata États-Unis, Namonimo, Malou Soukidi, Venanga Kade Soukidi, Mère Bibiane Soukidi, Bino tout, Bambote place Rosa Nakata États-Unis, Narobo Sanate, maman responsable, maman Nicole, Nakati il y a Londres, n'a pas sur Bambote Belé mère en tout cas, toujours nous soutenir Emmanuel, en tout cas ça l'ira bien. Et puis Nathalie sur les États-Unis, na moni bongo, maman Jeannette Pongo, Nakati Atlanta, donc Bambote Belé, bientôt là tu oputana, tu dis que ma communion sur les cas d'Alébon. Très bien. Na moni batteur na biso au hasard doublé ya Schumann, il est pas Nakati États-Unis comme on a Lineker Mbonda. Donc on a pas sur Bambote, il est sapé Chukura Moke. On est ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Macron. Merci l'équipe technique Tanga, Namoni, David Iwantesa, na mouvement, J. Vazolandonga,
Paroles et Sayo, et puis réalisation et pas à Château Colo. Merci d'assistance à Maître Danilo. Et merci Pena Tanayo pour accorder, surtout partager. Rendez-vous. Pasteur Cocobar, Kerok, Nakacha Paris, donc Cocobar, Kerok, en tout cas, nous sapoli, grand pasteur, donc Bambote Belé, on est ensemble. Très bien, merci pour la de retour, Batali Bissoto l'année prochaine. Bye. De formation, je suis formée à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. C'est sans problème. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple.